Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Fin ya couvre-feu mokolo ya lobi vendredi 12 février 2021. Couvre-feu depuis et bandaki ba congolais bazali kokota ndaku de 21h 5h du matin et c'est liboye ba que même ba fête ya Noël pe bonne année et fetamaki nase à couvre-feu annonce et salami na docteur Mouyembe et c'est liboye ba que toko kitana terrain pour na constater ngo à partir ya lobby eza lisusu Kabila te et komi Kagame ndi azali ko diriger maloba ya Martin Fayulu Madidi président ya décidé o ya réagir mokolo ya lelo sur gouvernance ya Félix Tshisekedi na tête ya République démocratique du Congo classe ekozonga to ekozonga te ministre PST Willy Bakonga abwakeli présidence de la République balé na comité ya riposte Saint-Valentin ekosalema ekozala fêter le 14 février oyo KNB to lancé challenge. Est-ce que au Kongi la amoureux nayo téléphone pendant toute la journée à Saint-Valentin pour na kolakisa bolingo pe pour na kolakisa sincérité na kati ya bolingo na bino. Merci pour vos alliés belé ya Kolanda magazine na bino KNB News o ezali ko continuer ko pesa bino ba information en continu kasi na lingala mon côté banda télévision banda na monde banda télévision banda na Kinshasa bisonde ya liboso tozali conseiller la bino ba information en continu kasi na lingala. Plus de 50 sénateurs ont signé pétition contre Sami Badibanga Tita, vice-président ya Sénat. Bisoto s'intéresser na sujet wana bolanda reportage ya Benet Kongolo. Pétition ya sika contre Sami Badibanga. Selon bandeko ya politico.cd, presque 60 signatures na chambre haute ya parlement. Ba député ba signé motion pour na kolongola Sami Badibanga. Motion ya défiance contre le premier vice-président ya Sénat. Ezalaki signé na Victorine Loeseba kwa Moyo et même mamaki na bureau d'âge pour l'examen nango. Kasi il y a quelques jours motion contre Sami Badibanga ezalaki rejeté na plénière. Oyo bandaki ko soutenir absence ya ba pétitionnaire oyo babandaki ko indiquer manque intérêt na initiative na bango. Boyebi que bureau nyonso ya Alexis Tambwe Mwamba et démissionnaki pour na makambu nyonso oyo bandaki ko se créer na kati ya classe politique. Tozo signaler que batu ebele bazo kanisa Sami Badibanga atikali na bureau wana na ba stratégie ya Félix Tshisekedi. Tokosenga kaka na bureau d'âge ba examiner motion wana malamu pe basala nyonso oyo ekozala na intérêt ya peuple congolais. Actualité ya mboka etini mwana mboka Martin Fayulu Madidi président ya décidé à sala point de presse mokolo ya lelo azaki liboso ya ba journaliste bolanda reportage ya Nathan Siata. Président ya décidé Martin Fayulu pe coordonnateur ya plateforme la Muka a salisaki point de presse mokolo ya lelo jeudi 11 février 2021 liboso ya ba journaliste na Faden House et Sikawapi a lobelaki ba dossier ebele surtout oyo ezali koleka na mboka na biso liboso ya ba pandisango Martin Fayulu azalaki clair pona kolobela ba violation nyonso oyo ya constitution ezali ko salema na mboka na biso pe makambo mosusu kutu mingi alobeli ke président Félix Tshisekedi Chilombo na honorable sénateur avis Joseph Kabila Kabange bazali ko salisa batu baje mais libala na bango nanu ekaboni nango te. Peuple congolais kofanda simate toujours que de malembe toko tala bango yango na yeko loba wa lelo pona kotia miso na violation ya constitution tango monsieur Tshisekedi a nommé la Cour constitutionnelle, a violé la Constitution. Dans le bac yangote. Pour le bien avant, Fayulu pourquoi lobby est-ce que Makambo yo Batoyo Basigna qui nikanda po yé abimate. Po bango basali lisumu. Ngai sikona sa lisumu lisango. Hein? Ngai sikona sa lisumu. Ngai pena que le buka mobeko li konzi. Bato wana boyeba mama lelo et tout ça la Cour constitutionnelle parce que Cour wana ezali illégitime illégal traitant non son dengolingi
yango wana nazako yoka la ambassadeur mawa parce que baza ko traiter na ba institution illégitime bango bayebi yango monsieur Trump la cour constitutionnelle il faut pas bien la constitutionnelle pour la cour comment dire cour suprême la cour suprême va te liboa na liboa wana motoba ezali bato baza na kana ye na parti na mais tant que vous avez makambo non élections frauduleuse et ainsi de suite est-ce que bato na balangaki pour nani baladiete pour pas pour la makambo ya mboka mibeko parce que mboka oyo bato ba respectaka mobeko li constitution ezali mboka te bon yo sikoyo soko koza mo Christ bon yo mobeko ni okolanda eza biblia te bon sikoyo lobi ko longwe na biblia mon Christ oli nozali ndenge ndeko na biso ayembaka wa fali kuba tokomi kotepatepa lokola mboka ezanga constitution mais c'est vrai toza kotepatepa moto asali ya poki mobeko li konzi ondimi asali boye ondimi bakei kuna balobi que bureau d'âge ezali assimilé na bureau provisoire bureau wana ekoki kozwa mokano mosusu te kotraite nini sujet mosusu te kaka oyo ya kofaire voter bureau définitif et puis koinstalle yango basali yango ondimi yango donc oyo nyonso tozali kosala bato oyo ya bapaya baza koyoka ngai bayeba ke nyonso wana ezali violation ya constitution etali bapeuple congolais. Alors dans mokonzi oyo eyano na motuna oyo ya suka peuple congolais alingi réforme ezali te réforme ya M. Tshisekedi na Kabila po batingama na kiti ya kibokonzi non ezali réforme donc tokoloba na peuple boye eza susu likaba kobanga te bato oyo bakanisaki nazo congolais azoyoka ngai bato oyo balobaki na mindele oyo balobaki ete tondimi yango on a pris acte parce que peuple du Mali libanda te lelo yo peuple du Mali libanda peuple congolais peuple congolais ngai commandant na bino na ye opona koyebisa bino que Tony Bungama moto te ayaki ya opona kotika moninga oyeki opona kotika Tshisekedi te na bakamarade na ye na Kabila oyeki ate opona kotika mboso bake na kozwa ba 5 millions bazwaka ba 10-12 millions bazwaka oyeki ya ate opona kotika moto ezali likambo ya mabele ezali likambo ya mboka eloko mingi atelemelaki ezali que ba réforme esengeli esalema na ba institution ebele ya mboka na biso surtout pour na ba élection oyo ezali koya ezala crédible pe transparent. Kinshasa eleki partout. Ministre Willy Bakonga a annoncé reprise ya kelasi atambolaki na ba école pour na ko vérifier environnement pe viabilité. Bolanda reportage ya Beni Mambi na Benet Kongolo. Ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Willy Bakonga a annoncé qu'il mokolo ya lobby mercredi 10 février 2021 que kalamingi te bana bakozongi la classe. Kasi reprise ya bakour ekosalema progressivement, c'est-à-dire bana nyonso bakozonga mbala moko te. Bakobanda kozonga ndambu ndambu pona ba habitants ya Kinshasa pe na ba province oyo baza les plus touchés na maladie ya coronavirus. Kasi pona ba province oyo maladie eza makasi te, reprise ekozala totale. Pelisusu asalaki visite na l'établissement scolaire pour na kotala ba environnement nini ba élève ba kozonge la classe pe koyeba ba mise en place nini esengeli salema pour na respect ya ba gestes barrières. Esengeli boyeba que mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde ako annoncer communiqué officiel pour na reprise ya ba cours. Kasi UNICEF asengaki na ba autorité congolaise bazongi sa classe parce que ba élève ebele bazo réclamer reprise ya ba cours. Tozo rappelé que ezalaki le 18 décembre 2020 nde fermeture ya ba école et salamaki pour la deuxième vague ya pandémie ya coronavirus. Donc ça fait déjà 2 mois. Tokosenga kaka na bakonzi ya EPST balandela makambo yango malamu pe classe ezonga po bala misusu bakomi kobungisa ba matière pe balembi ndako ya malamu ezali kozongisa bango na kelasi. Kinshasa eleki partout. Lelo ezali journée mondiale yaba
femme scientifique, c'est-à-dire Basi Yamayele, bolanda ba détail oyo Naomi Mpila Asaeli Biso. The project was started in Journée le 11 février ezala programmé local la journée internationale ya ba femme pe ba fille de science initiative ya UNESCO pe ONU Femmes en collaboration na ba institution pe ba partenaire ya ba société civile oyo bazo viser ko promouvoir ba maman pe ba jeune fille égalité de genre homme femme ezali moko ya ba priorité pe cheval de bataille ya UNESCO kasi tokoki kolobela égalité de sexe te sans ko beta sete na o etali éducation ya basi na yango journée ya lelo ezali consacré na ba femme pe ba fille de sciences to pe ba fille scientifique objectif ko sala bilan sur évolution et éducation ya basi dans le monde. Surtout dans la sous-région puis la région en conflit. Accompagnement, il y a des jeunes filles pour formation na bango et sengeli ezala. Moko y a ba priorité, y a ba étape pour épanouissement ya jeunesse, surtout ba jeunes filles et même à développement PP durable na écolo. Moko y a ba défi agenda 2030 pour le développement. Ezali ko former ba talent ebele pe ko augmenter nombre actif ya basi na domaine scientifique pe ko vanter méritocratie na cadre ya journée ya lelo 11 février dédié na ba femme pe ba fille de science. Tozali ko encourager ba fille ba jeune fille en particulier pe basi en général ba mi pesa na kelasi pe na technique pour na ko promouvoir égalité de genre pe développement durable ya mboka na biso. Mwasi yekola kolisa compétence na yo po ezala te balinga kinga na lia musala po zala na valeur na milieu professionnel po elobama éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Kinshasa et l'équipe partout. Beltesco azali ko continue ko lier sa bana Congo asali bino ba point de vente ndenge na ndenge pour nabo se procurer ba produit na bango. Esika ko somba ezali partout. Tozana wenza matete. Oye pas distributeur na biso babengi papa Zixé Ramat. Oye na wenza rond-point ngaba. Tozali na maman babengi la réponse de Dieu. Oye siko na wenza matadi kibala. Et pas ya magasin na somo Betosco ezali. Oye siko na wenza ipen okukuta mama Konde azana ali distributeur à Betosco. Oye siko na wenza Delfo magasin na biso ezali na kata wenza Delfo na wenza ya pompage. Kuna magasin na biso ya Betosco ezali. Oye na wenze ya bandala babenga wenza mula okomona magasin na biso ya Betosco ezali wana ba distributeur ya Betosco bali na Avenue Sport na wenza Gambela. Oye siko na zanda munene ezali na magasin ya Betosco ezali en face ya Olela na wenze ya Liberté ozali na distributeur na biso moko kuna comme na Yesele Muka ezali côté na mabata ya Kandunda. En tout cas Betosco vraiment mosungi ya mboka moko te na terrain Kinshasa et l'équipe partout. Comportement ya ba papa oyo babi makalibanda tolo polele ata sonité bana ya ba voisin bazali komona yo batata boyo kila bana baninga mawa bolanda reportage ya Benet Kongolo na Hervé Zaka. Ba papa mingi bazalaka na habitude ya kotika la torse ni na miso ya bato. Okomona lamuki na tongo abimi na isu na loketo tolo polele abimi ti na balabala pona ko brosser mino. Toyebaka te soki comportement wana eutaka wapi. Yango tosolaki na population pona koyeba soki genre ya ba comportement wana ezalaka malamu to pe mabe. En tout cas comportement na eza vraiment bizarre. Eza bizarre makasi. Na lolenge o biso tokoleli ndenge tomonaka ba parents o babota biso na makambo tozomona mikolo oyo yango te vraiment. Yango te elamba ya mwasi to elamba oyo tovandelaka nango na ndako eza elamba ya kobimela nango na milieu public te. Mutu oyo azo se respecter tant que responsable soit mobali ya solo akoki kolata elamba ya mwasi kobima torse nu na milieu public te mpona kosolola ata na mutu to kotuna voisin likambo. Eza vraiment bizarre makasi. Donc eza soni pour la ngai pour na bato osama mondenge wana mateya onga na kote ya bango batika obimi na ndako na yo tango dezo même soso kende ko brosser même soso kende toilette zoa ata couper o eleki ba genou lata ata que parents responsables ozo leka place bato bazali ngai na kozala naza na babokilo nanga mais na voisin na yo
amoni siko mutu oyo aza âge moko na ngai par exemple babokilo na ngai ndeti biso baluba namona boye mutu âge na ngai aleki libumu polele ngai navandi wana bokilo na ngai pe avandi wana même seza ngai te za ndeko na ngai te mais yo vaze na ngai ozoleka wana to lopolele na liputa uswati na coupe ya moke ekosala nga soni ekotanga mal à l'aise liboso ba ya babokilo ozomona donc eza soni toza ba africain il faut to miyebaka comportement wana eza mabe amabe makasi namona o mabe biso toza ba africain to mindele te donc eza kutu lokola atteinte na mers na biso eza donc to bebisi pena mers na biso po biso ti tozokola na selon ba famille to uti ngai personnellement atikala komona mpende papa na ngai te même pas tolo na yete bango bazalaka soka uti musala akoti na chambre a se changer abimi alati pyjama na ye na lipapa na ye tokola bongo mais ba jara ba comportement na ye omona ngo kaka na ba génération ya mikolo. Bon, en un mot, les aliments à la moutée. Pour un responsable, au cours du matin, sinité, au latili pour ta maman, soit tu essuies, na tout le côté beau sur un camarade. En fait, tu te condamnes, mais tu condamnes pour ils ont dépendre de l'éducation à moko na moko. Tel que ngande na zabo na koko sala yango te. Alors, o ya sali yango, ils ont dépendre de l'éducation, pour tous en éducation intellectuelle, familiale et il y a aussi l'éducation des fils. Auto lokotaka na balabala. Donc soko munu mutande ngwana ko regretter te mais ko regretter po yo na yo moko ko salela yango te. Mais conseil to kopesa wana yango te. Et ko salama ata mukete na vie ya mutu ozali na bana obimi bana ba mona ka mutolo na yo. Donc wana yango te za propriété eza pe respecter. Ba papa esengeli koyeba komi pesa valeur pe poids avant mutu a respecter yo esengeli nanu yo moko oyeba komi respecter kotika la tolo polele na miso ya batuto ya bana eza signe ya respecter donc ba papa oyo basalaka bongo botika po eza malamu te. Kinshasa eleki partout. Saint-Valentin fête à amoureux ezali déjà les 14 oyo KNB tosali challenge, c'est-à-dire papa appelle sa maman téléphone, maman appelle sa papa téléphone, yo fiancé appelle sa fiancé na au téléphone pour total à degré à bolingo, so bolinga na kaya solo, pe ceux qui confiance ya solo ezali entre binomi balé pambate, balobi Saint-Valentin fête ya amoureux. Bolanda position ya ba kinois déjà sur Motuna ya KNB na reportage oya Deborah Boulé na Peggy Ilunga. Toza na mois de février, peto yebi biso nyonso ko le 14 février ezali journée oyo ba amoureux nyonso ba célébraka fête ya Saint-Valentin. Ba couple ebele pe ba pesa na ka ba cadeau à l'occasion ya journée yango. Biso magazine KNB to memaki makanisi musika à propos ya journée yango peto tunaki na ba amoureux soki ba kolinga ko sala ba échange ya ba téléphone na cadre kaka ya ambiance ya Saint-Valentin, c'est-à-dire moi si ya pesa mobile téléphone na ye asalela yango azala peine accès partout si na réseaux sociaux pe ayamba ba appel nyonso mobile pe asala kaka ndenge moko nengo motuna etuna maki boye est-ce que yo moi si to mobile okolinga ko sala bongo mabe ozate pa mbali ndeza moi passe mais pas biso basi to tika na facilité biso bini mobile na ngado mobile na on tika le téléphone am ko Saint-Valentin c'est tout ngande na ebisi oti tanga rabondo omba mo fo ba kina za fidèle on tika téléphone. C'est possible de faire l'échange de téléphone parce que les fidèles à partir du jour où on a souvent il y a un moment, il y a un événement, il y a une fête et puis il y a un moment, il y a une journée, le 8 mars. Pour tout le monde, il y a mingi. Il y a une vie, il y a un couple, il y a un chéri, il y a un vivre. Au moins, il y a un mois si vous Nathan Bovani a du téléphone à tirer au mode d'avion. Bonjour sur l'année, il y a un réel tirer un mode d'avion à Bombi na Pemben. Tant que aussi ça y a que Pemben, à qui font la mode d'avion là. Et après à Kabouani à Kenaye. Tant que Kabouani, on a quel moment Kabouani nous sous. Alors pour le pays de mon toit qui a ça mon tour aux Arakanaye pour partager à Kanaye, qui a la sérieuse ou à la sérieux. À ce moment-là, nous au pays de qui non a été ou à la sérieux ou à la sérieuxité. Échange de téléphone et ça m'a bêté. On peut dans 2 jours au PC téléphone à Kenango. Il n'est pas tiré dans 2 jours au téléphone
otikali nango nde okoyeba vérité sika nini bozotambola na selon bolingo na bino soit na ndenge likamade nde bozokomema mpona bapréparation mosusu bokoki kosala bon so moto azobanga ayebi eloko azobanga ta mosusu aza fidele te na mobali na ye neti ngai nandimi kola saint valentin nazwa telefone na nga napesi sheri na ngai mobali na ngai papa bana na ngai kezala nango na maboko ate osali nango 1 mois esala ngai eloko te mai soki papa aboyi kopesa nga telefone na ye wana nde tobebani ngai nazotala mindele te constitution na nga chrétien c'est la Bible natangi de Genèse jusqu'à l'Apocalypse namoni fête ya Saint-Valentin te alors inutile nga pona nga les jours wana ou n'importe quel jour ou madame nanga lobino pesa nga téléphone na yo na yamba yo pezwa yanga lokola confiance ezali na kopesa téléphone nanga sans problème kosala échange ya batelefone na mobali to pe mwasi na yo eza nango problème te kasi ekomaka nde problème mpona baoyo batambolaka na droiture te na bolingo mpo okobanga partenaire na yo adécouvre makambo na yo mosusu oyo eza na kati kasi biso magazine KNB to propose méthode oyo na bamoureux nyonso baselebraka fête ya Saint-Valentin mpona ane oyo kado ya malamu ya koofrir na mwasi to mobali na yo eza kaka kopesa ye telefone na yo asala nango 24 heures kaka après lobi nango mutu na mutu akozongela telefone na ye Kinshasa eleki partout. esengeli boyeba ke KNB atikali toujours chaîne ya liboso oyo asali bino ba information continue na lingala, c'est-à-dire nyonso tozali kosala awa bozali kozongo en détail pe en gros na ndenge ya lingala masekite tozali wana pour ko informer bino ba émission ndenge na ndenge zali ko kasalema ndule maboke pe ba émission lokola bitambola tambola bozali kolanda yango trop bolanda ba extrait ya oyo ezali déjà na KNB News na YouTube, chaîne YouTube d'Abisso. Natala yo na luboku na banza famille na Kinshasa eloko ite ata baninga bayoba kosalisanga suka bakolembanga suka se balembanga oh yango wana bokosala kabongo bona mandana yo navuka na efase danse yo pe fasenga lokola danse liko na latindo to yoka kende na yango na maloba ya suka na kolela bolingo bungi na bonge limwe na mayo echali nango na kongo ya sikanya ebungi na mangengelinge iso susu nzembo nini po awa na kati ya émission ndule koyemba kaka na koyemba parce que bazopesa bato ba valeur te isa ba président belé bakomisi banani oyoyo banani ba artiste na bango ba misa na bandako c'est pas ça qui to côté artiste asukoelo catch wana non point d'interrogation yemo bango ba miyebi na kati ndako place basa question non nazo répondre out yo poso comme otinda artiste na yo o ba pesa ki valeur na nzela yo so comme Nix catch point nini ozota la lobby so akomi na succès na Nix ka catch etika la histoire isala te yango so mona ba bloc wana to komo mona lokwa mafuta na sema ilikolo yango to komo préféré to beta bisoko bolingwa bonzemba to fana biso moko to sala ka makambo to sala lobby nzamba tombola biso ko sana ba groupe mitu passe yango mona ujana lungwe na ye ujana lungwa na fola lo ba vérité ngama na lungwa vraiment na ndinga mabe Boswana président na écoute jamais na sona na président master te ye président master to sala na bon terme pour président tout ça qui est dernièrement na tournage na yo tout ça qui est na tournage na yo to pesa na bamboti to ça qui bien na master na président nada président master to ça qui à l'aise vous faut comprendre il faut pas y baka ko respecter l'artiste. Moi si asali 6 mois na ndako ya mobali, est-ce que azali na droit ya ko bénéficier na ba bien ya mobali wana en cas ya décès?
et préoccupé biso makasi bolanda reportage ya Nancy Andy na Peggy Ilunga. Na Kinshasa tosali Constant Moko mwana mwasi soki après liwa ya mobali azalaka abandonné yena bana na yango tomitunaki mwasi oyo afandi na mobali 6 mois ou plus soki akoki ko bénéficier na ba bien ya mobali en cas ya problème neti décès na yango mikona bino ya KNB News etambolaki pona kozwa réaction ya bandeko fana ye plus de 6 mois wana toboti ne bana yego na ibité nombre de bana be 4-3 mais celui na kufi il faut bénéficier héritage azamo sina fana na l'état déjà 6 mois déjà de libala l'état reconnaître que moi moi là faut héritage so termine na bokoko faut bénéficier na fana plus de 6 mois bina chaque 2 à 3 ans leonga na zate akene kana ndengwana eloko mo utazwa akene kana ndengwana na boti ne bana be misatu mine akene kana ndengwana bénéficier te faut bénéficier l'héritage so l'état ebagité mais angaka boya biloko wana angaka boya mais so que l'état 6e sous ça c'est une possibilité zomité so que possibilité zomi wande robala no moi ça mais moi si là au sein de 6 mois on n'est pas place moko azana droit so kufi azana droit ya ko héritier de la mobile na yet azana droit mobile to vandi na ye to boti bana siko soki akufi nazo bien na ye tende kokende na ndeta eza assurance te po biso toza baluba epa na biso makambo wana ezalaka te ata soki tokei na deta te mais soki mobile na ngai akufi na kozwa bien ya mobile na ngai ata soki tokei epa deta te. Moi si d'abord quand je vais na moi si même 2 mois 3 mois azo bénéficier déjà héritage aux alango parce que na 2 mois 3 mois na wana dossier ko privé ba besoin de tout ko sala à part yo mais le soki na kufi aza na droit bénéficier ba part nga na zalango ata to boti na été tant de Jésus moi si azo sur blama na zo lambela ba besoin to zalango pour ça zo salela pe azo respecter zo bisaye donc c'est que tant yo les zate au kufi na yo ba bien zalango ye pas droit à part na sacrifice à salaire pour na sentiment na yo pour na aider na ba besoin zaki nango vis-à-vis na ye libala ya katofanda soki mobali akufi héritage ezotikala ya bana mais soki mwasi a s'impliquer parce que il faut savoir que na bana nyonso soki baboti bakenda ko déclarer bango na état civil soki bana oyo l'état azo reconnaître bango en tant que ba héritier ba kotala siko côté mwasi vraiment a kozala na droit parce que a kozala reconnu te azalo ko bavandi na kindumba libala te l'état azo reconnaître pe azo autoriser mwasi na mobile bavanda ndenga wana sans autorisation à l'état te parce que c'est le seul l'état qui autorise le mariage entre l'homme et la femme mais soki mariage et salami en dehors il y a l'état vraiment et kozala difficile moi si à bénéficier héritage oyo mobali atiki mais bien sûr ngana zo mona ke bana nde bako bénéficier héritage wana parce que soki bana bakozala déclarer na état civil par leur papa ou par leur maman. Bandeko basi bosalaka erreur te ya kokende komikotisa mabala po loi ya 1er août 1987 portant code de la famille ya mboka na biso eza ko protéger mwasi oyo babali liboso ya autorité civile Kinshasa eleki partout. Tokomi na suka ya édition na biso magazine na biso KNB News oboza ko continuer kotala ebele nga nazali na plaisir ya ko présenter bino yango mokolo ya lelo pe équipe technique esima baki na sima ya caméra Hervé Zaka na Alpha Molenda et sengeli boyeba que na régie finale tozaki bongo na Timothée KMBP réalisation ya Nathan Siata yepe mutakipaki post production édition ekumba maki bongo na Benet Congolo nazali na plaisir ya koyeba que bozali ebele ya ko continuer kolanda biso plus de 10 chaînes de télévision déjà ezali ko diffuser KNB News tolobi toko servir bino ba information ndenge bolingaka kasi posa na ngai ezaka moko tout à lobiko magazine Kinshasa na biso
réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.